Excellence Martin Fayoulou, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayoulou, notre président. Espoir du peuple. Biso, Tolanda seye, to vote seye. Martin Fayoulou, président. Bonjour, la belle bateau bakoya kolanda biso na mokolo malelo na ezui ezali bongo branche moko to la chaîne de libération OCR du Congo et pas auto rabomba Congo mani et pas auto sasaka to panzaka to belaka moto papa le moloto ekita ezikisa misra nyonso ya baloka ye Congo et pas oyo to analysaka ensemble et pas automobilisaka to conscientisaka to salaka éveil patriotique et pas oyo to longolaka peuple congolais la bolema et pas auto chaka litoro nzete poete to benga mo malamu et pas auto salaka musala ya Jean-Baptiste et pas auto rabomba sinzili ko betaka mbela ko ba ete tango ezali mabeto lata molato mwetumba et pas oyo to telema ferme fidèle ko la bakuki pour ko zalaka le seko ya République démocratique du Congo et pas auto mo kundola kamalo ba nkoko la biso le laboratoire ba biso beche fouiller c'est ni place que la mer passe ezui la monte religieuse popo ezui et comme la bongo ba comme mani bon so biseka no sozali to baki moko noa lelo to ko benga na bongo na papa Adrien azali bongo mokambia SID na kati ya résistance et à la muka bisika wapi parti cher ya mona mboka Martin Fayoulou Madidi oyo bomona ki lolenge kani ba soda ba kotoki ba panzaki équipe pour la te ba sala ki makambo elongo banite nde na yeto baki to ko beta lisolo pe wana to ko zo ina ndila singa poete to sala biso so bande ko balandi mbote bolanda biso na bokebi lolenge kani maimalikaki pe mituna pe otokosola poto boye koteka mboka tika ete bolanda biso balandi wana kaka ndenge tolobai na bino ete tokoluka bongo bai politiko ya SID na lamuka po ete toyeba mama na likambo eutai kokomela bango bongo masasa ebetaki bongo na parti makambo malekaki bongo mayiki obino so bomonaki totalisaki na molongo mobimba kasi lelo tosepelaki mpe tozala bongo na moko ya mokambi na kati ya SID parti cher ya mwana mboka président Yeli Martin Fayoulou Madidi wana tozali bongo na papa Adrien mbote papa Adrien Bonne santé, vraiment, moi, bah, fait les autres salariés, bonne santé. Oui, ça va, on est sous cure, on tient le coup, mais bon, on est sous cure, mais tous les cacatos continuent de tout, on n'a pas le choix. Vraiment, merci Penza, la copie sabiso tango, santé, les bons malamouté, bato ba ko yokata mongongo, kasi na bolingo ya Congo. Opesi biso mwatango mwana mboka papa Adrien bato ba ko lando bisika nyoso sembo ela biso penza ezalaki nano boni ya attaque o biso to moni pe ko beta la police ko ba mabanga ba lacrymogène ba balle réelle ezalaki penza likambo yango nini oyo to landi pe mokonza la police ako wanga la lobiete mwana mboka Martin Fayoulou Madidi ako sala théâtre ako kosa la police et sala ki lo côté malgré to moni bilulu maman c'est un exemple on peut pas si pouvoir
ya Chilombo eza pouvoir oyo esengelaki vraiment soki biso bacongolais tozalaki peuple toza kose respecte il fallait to mettre fin na pouvoir oyo parce que même à l'époque de Kabila oyo tobandaki rwandais c'est vrai que Kabila azalaki bacrime ebele mais Tshisekedi oyo tokanisa ekaza mwana mboka akozala quand même na bamawa ya bandeko na ye mais tomoni ke Tshisekedi aza kosala ndenge maître na ye Kabila oyo akabilaki pouvoir alakisaki ekosala mama eza mawa mingi mpe mpasi parce que eza na congolais moko te oyo aza normal oyo akendaki kovivre makambo eleki le 24 na mboka na biso banda ngai na banda politiki mwana moke na participaki na baélection en 2006 avec Abbé Malomalo na participaki na 2011 tant tosuturaki feu Tshisekedi na mon baptême à son âme na 2018 président lui azalaki comment dire aponamaki na bakongolais nyonso c'est vrai qu'il y avait de ratés maintenant nous tomona makambo ya baélection tomona na mbala oyo ke mama biso tozalaki na terrain moto alingaka Congo moto alingaka démocratie bato baza kokanisa makila ya bandeko na biso nyonso esopa na pomboka oyo démocratie ekota bakoki ata mokolo moko te kondima makambo elekaki le 20 mama oyo ezalaki baélection te ezalaki baélection te ezalaki nayebi te soki eza na concept moko to mpe terme moko tokoki qualificatif moko tokoki koloba na makambo elekaki le 20 on avait des machines entre les mains des gens tomoni bato bakosala bourrage des urnes tomoni bamilice ya UDPS comment dire force du progrès soutenu par la police kokanga bacentre de vote mpona kobourre baurne mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu atako tobalobi ke toza babolole yango jamais tokoki kondima likambo oyo donc c'est ce qui fait que je crois bien moza bapandisa yango bandeko nyonso balandaki kibolole ya kadima oyo asali na makambo ya élection ndenge nini baélection eleki donc wana tokobenga yango élection te ndenge nini bakokisi plan na bango bazalaki nango ye na Tshilombo mpo bayeba non seulement kohumilie bacongolais mais kohumilie le président élu Martin Fayulu Madidi donc baleki basali plan na bango wana e biso bacongolais tolobi biso tozali basous-homme te biso tozali un peuple, il faut tout le nous n'acceptons pas ces simulacres d'élection. Voilà pourquoi quelques candidats présidents de la République, y compris le président Martin Fayulu Madidi, Makomelaki, en tant que démocrate, les autorités compétentes, pour pas tout tambola, pour protester contre fraude massive pour les ennemis, pour protester contre désastre électoral oyo tokoyoka tolobaki na mboka na biso makambo tolingi yango lisusu te mais soki mokonzi ya polisi akowangana cette police là nous savons c'est les polices eza là ça c'est pas une police eza police bakoma bapoliticien c'est dommage mais bomonaki bilili ndenge elekaki point de rassemblement ya marche ezalaki na siège ya eside esengelaki totambola tokende tina seni mpona koprotester contre ndenge basali baélection na ndenge elongolani te mais avant même que tobima na siège ya biso le président élu Martin Fayulu Madidi était dans le siège avant même tobanda kobima na siège ya biso la police nous a chargé parce que biso tozalaki na équipe monene oyo ezalaki kouta Tchangu ntango bayebi ke équipe monene ezouta Tchangu alors ils sont chargés pour empêcher tout ça la ralliement la biso là et puis ils ont mis de barricades partout en train de chasser pour chercher des gens. Nous avons plus d'une dizaine de blessés graves dans l'océan. Et ma blessé on les alliés à balle, ma blessé les alliés même ma policier va aussi ma mabanga ma kubamba, ma gazé même la carte à siège et c'est quand vous blessé à lui Azalaki, ma bête même ma balle réelle la carte à siège pour là et il y a eu des blessés graves. C'est totalement inacceptable. Mais bah bitumba oyo eza bitumba il y a tout un peuple. Bakolimisa biso la carte à bitumba oyo te. Soki bango bakanisi que Tshilombo azokanisa que Congo ezali héritage oyo papa na ye atikelaki ye moto mosusu akokofongola mbanga aloba te aza komikosa biso tokoaccepte jamais moto aya kocontinue koconfisque souveraineté na biso peuple congolais akolinga yango te biso tokotelema mpo todéfendre souveraineté na biso todéfendre démocratie
police a aussi la dienne dans la théâtre parce que l'image est allée dans le Baka TV et allée radio T. Pour moi qui ba image mais nous avons tant là la policier n'est pas encore gazé la policier n'est pas encore mettre à mabanga pour moi qui a bien si j'ai vu ces allées pratiquement saccagé donc pour moi qui a très bien et dit souligner comment dire maman Océan c'est très important. C'est vrai que la police, ils ont pas de connexion à la police, ils sont vraiment pas policiers, il y a solo, ils sont formés, ils ont une mission, des fois protéger les citoyens, mais il y a une milice de l'IDPS. Ces gens-là, quand ils viennent agir non comme des policiers, ils agissent comme la milice de l'IDPS. Et ce sont ces gens-là qui font le dégât. Donc, tout ça pour dénoncer et le voilà pourquoi M. Tshilombo a amené le pays et nous ne pouvons pas accepter que Makamboué continue. Donc, je vous dis que Ezalaki, pas si nous avons résisté, nous allons continuer à résister et dans les jours qui viennent, il y aura encore beaucoup plus d'actions de terrain et ça ne sera pas seulement à Kinshasa, ce sera partout à travers le pays. Vraiment merci mon amboka. Bonina nous santé à président Eli pour tout le monde qui paie vraiment azalaki wana tout monde ya bache ba potier biloko pour la lacrymogène santé là ce qu'on dégagne c'est ça bien. Santé à président Eli ils allaient très bien portant en tout cas physiquement moralement ils allaient focus sur le combat parce que il faut les lots total c'est la moki mobimba été nous allons peuple tous mériter respect parce que ma camaro quand il manage le moba sali le 20 ils accomplissent sa mission soni en tant que peuple moko tena mokili aboko ni mama camaro sali maki donc il est focus sur le combat au tous accompagner. Ok, merci. Na bandi tobane biso moke la suka pote tolinga pa to zo po sembola likambo yango. Kasi tomoni déjà mwana mboka Denis Kadima ami lobaki ako publier ba résultat le 10. Mais tolandia li sous lobby koloba ete lobby nde akopesa kaka ba candidat président de la République et puis ba député nde après tant muso ba député akoki koboya yango mais la présidence akoboya te tendance déjà biso sotoyebi ete balobi mwana mboka Félix Antoine Tshilombo nde azui 80%. Kuna pe na Katanga tolandi pe la bilili lolenge kani mwana mboka Moïse Katumbi yepe na ngambo na ye ba ko chaye président de la République. Yo ali moi politico pe toyebi malamu biso so tomoni lolenge ba votaki mwana mboka Martin Fayulu Madidi massivement tomoni atamboli ye moko cette fois-ci tomoni ndenge nini etuluku ya ba congolais balandi pe tomoni ba campagne ya moko na moko ndenge nini atambolaki pe to lakisaki on a betando eke o esalami to bomba te to lobaki ali makambo ya lokuta sika balkanisation ya Congo yango wana bino ba politiko nini boko loba tango boko mona yango la liste. Maman Océan a sepeli l'analyse parce que les journalistes sont vraiment à la page. Maman Océan, par résultat, il y a Kadima, Azoyango, Aklopé, Tshilombo, Aklopé, Sabato, IDPS. Et ça va résultat, on va couper ces Congolais. Pour que ces Congolais, tout bien sûr, dans la urne, tout est nani to votaki, tout est nani dans la urne, tout le monde ni salimi kuna. Donc, par résultat, il y a Azoyango, Aklopé, Tshilombo, comment dire, après ça, Kabuya, Makabolo, la carte IDPS, la union sacrée. Et ça va résulter à la mission peuple T. A publié en l'élo, a publié l'obi et tali bisoté. Bisoto li va résultat en la tête parce que tu dis qu'ils allaient fraude monnaie ne au mango basali. Maman, ma congolais va bazobate. Omoni campagne dans le route comme bango. Campagne au président élu à Salaki, Aoba, comme la Congo. Omoni campagne nege bandi. Et si Kawa le président élu à Kenya qui ont mon peuple, à ça qu'on va porter été, à ça qu'on soutenir été. Mais sinon, ils allaient soni Bemawa, Bukavu, Goma, Oisha, Ouvira, partout. Président élu porté, comment dire, comme un roi. Peuple non sosimlaye. Nana Benikuna partout. Butembo. Bayembelier babiye to ko voter na quoi pesa mbongo ta pesa polote le seul candidat au bayembelier. Donc on votait dans le candidat moko bayembeli wana na kati wana zalité. Et puis la fête to sali campagne na yena biso équipe à campagne to zali ko accompagner tout le monde qui peuple alobakino yonde ozali na makanisi ozali na makoki ya kobimisa mboka na biso kati na situation ezana. Mais voilà Kadima na Tshilombo objectif qui a humilié le président
président élu. Mais bango bakalisi baza ko humilier président élu, mais baza ko kosa ya nzambe bakangaka yango te. Balobi oyo ekangami na se ekangami likolo. Soki peuple alingi nzambe pe aponi. Donc ezali ba résultat wana ndenge na lobi ezali ya kadima na Monsieur Tshilombo etali biso ata mokolo moko te. Donc biso to kondima ba résultat wana te, nous allons continuer la résistance pour rejeter ba résistance. Il faut une élection pour répondre à l'élection. Mais là, c'est à Kadimate. Là, c'est à Kadimate. Et tout le monde aujourd'hui donne raison au président élu Martin Fayulu Madidi. Quand on a dit que M. Kadima n'est pas un expert électoral, mais Kadima, c'est un observateur électoral. Il est spécialiste dans la fraude électorale. Mais malheureusement, spécialiste n'est pas faible parce que le lingue a dégelé. En tout cas, les malades, et soupir. Parce que à tricher la carte à Kiboulou, la carte à Kibozoba, et mon ami Polele pensa que Maïe les alités à Makambo et Tali Makama Polomi. Donc nous allons pas accepter ça. À continuer à publier les résultats, ceux qui ont publié, mais nous allons continuer à résister et demander à ce que de reprendre l'élection, c'est Niwana et l'Ongwa, de changer l'institution concernée par Makama Polomi, pour toquer la Polomi à Malonga. Moi, est-ce que vous êtes faisable? Parce que là, avec la situation qu'il y a ici, le Congo est allié à Kagame. Kagame, c'est son ami, c'est son allié. Azako utiliser ma plan pour balkaniser mon cannabis, à compromettre l'unité nationale, à remettre en cause la cohésion nationale, la fissure interethnique et quota, de façon que Manguna Congo va concrétiser le plan de balkanisation. Mais tu dis que nous n'accepterons jamais ça. Nous allons nous battre jusqu'à ce que le peuple Nabiso a recouvert souveraineté. Vraiment, merci mon amboka na yoki kolobi toko se battre tina soukata mon peuple a retrouvé souveraineté là. Mais est-ce que mutuna ezawana bakondima parce que yo moko uti koloba maloba o ke président aloba ki la bango était ba réforme salama ba yoka kité. Siko tango ba koloba ke Félix Antoine Tshilombo président de la République. Wali penza kolika ete la ndenge azo préparer to komona ba mapinga lobi to kelaki côté à prison makala côté la ndeko moko wala to moni ba blende ba minduki alolenge na to bi oyo este otonini biloko eke na STT elika à la capitale. Siko ya komilengele est-ce que ekozala boni bokoliki a ete peuple a kotelema tope boni poto soukisala biso la mamotuna anima kite liboso na cette fois-ci tokondimisa ye na makasi akondima na makasi il n'aura pas le choix à cause de la solution mosusu pression kouta du nord au sud, de l'est à ouest à cause s'en sortir de tout on ne va pas s'en sortir comme ça le char et tout ça et ça de l'autre côté il n'y a pas comme on dit une arme mais plus forte que le peuple il n'y en a pas donc aebaki asokaboyi kondima ndenge aza kosala motu makasi akondimisama na makasi mais bino po opposition mwana mboka papa Adrien bino pe l'opposition Voilà la qualité. C'est que l'opposition qui est cassée, qui est l'opposition à péter. Pour être aussi beau Kabani Mingbalé Kanyaka. Est-ce que vous allez boquer pour être beau ça, le quoi, vous savez qu'il a 2018? Non, maman, tout ce carrément comme l'opposition d'ailleurs, biso baïla muka tous carrément l'opposition tous en cas de résistance. Mais les Cambodgiens les locaux maman, au moment où ils sont les Cambodgiens l'opposition ou bien la résistance et combien de candidats président de la République, on va baser quand même les leaders dans Moka Oyo, on va faire ma économie, maman dit que ma économie elle est qui m'a monté. Donc naturellement, même si on a fait la base à s'organiser pour résister, nous sommes les Arabes pour la côté de donc, le président élu Martin Fayulu m'a dit, docteur Mukwege, le président Moïse Katumbi, tout ce que vous connaissez là, il faut qu'on annule les résultats. Je crois que ils ont été opposition, non. Ici, il ne s'agit plus, il y a une alternative crédible par rapport à faiblesse à Tshilombo.
défendre la souveraineté à peuple congolais. Et tous les candidats qui ont participé dans ces élections, en tout cas, les candidats à solo, quand on a quand même dans ma campagne, donc je crois que nous tous, nous allons mener des actions, et ça, je te le confirme. Les candidats n'y sont pas comme une action pour tout arrêter l'aventure au Yananga Nachilo. Merci vraiment nako pesa biso mo atango santé ali malamute nini kasoko yoko yebisa ba peuple o pe bazala ki mo kolika ki papa Adrien ba mona ki ba mabanga ba nini mais balandio malgré fefele nini po kolo bala bango moi liloba po ete ba telema ki penza pe ba soutenir président Eli ba soutenir bino ba tikite pe ba li ko telema po la mboka la bango nini kolo bala bango malgré les difficultés, les alliés pour la bonne de la Mokalangaï. Donc, la bonne de la Mokalangaï, Tina Soukaye. Aujourd'hui, mon toit a incarné véritable lutte à peuple, à président élu Martin Fayou Madidi. Voilà pourquoi toujours continuer à soutenir. Donc, nous avons un devoir sacré. Le devoir sacré, c'est de protéger la terre de nos ancêtres. Nous devons protéger notre Congo de façon que lobby Congo et à la Moko démocratie quand on est solo, tous on est à l'endo la mission tous à qui la moitié que va Congolais peut tonga n'est trobina quand on bâtir n'est trobina une nationale un pays plus beau qu'avant. Donc il faut continuer à lutter. Bandeko bakanisi que le quoi va voler à Bwanga, il y a le pouvoir à Moïbi à Félix. Il faut pas soutenir aveuglement, mais soutenir ma famille na bango. Mais nous le combat que nous menons pour le Congo, c'est pour que le Congo gagne. Peuple congolais alenda comme le disait, comment dire, le feu aussi nous crédite à son âme, le peuple gagne toujours et nous allons gagner ce combat. Merci vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci mon amboka. Et prompt rétablissement là. Bandeko balandi wala la banzi bolandi za kibongo mwana mboka Adrien Mokambi ya SID parti cher ya mwana mboka Martin Fayou Madidi na yende to sola ki likambo etali Congo apesi pole bino banso bomoni ete tango ezali mabeta tango ezali etumba mingi ya kolobezalite tika ete moto ya matoi mangongi moto la temba ko na se moteki ya Congo to kubikisa ote fo ete tango yali Congo ezwa bonso mina yango mbote la bino banso pe bisika nyoso ezwa mibino. Merci encore une fois la kabu ya l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne. Merci n'a pas pédé et prompt rétablissement la directeur de recherche stratégique la biso sango bokonzi pareil à bemiso babiso. Assalamu alaikum na mama Jawa pe ba musulman nyoso ba mama missionnaire nzambe apambola belo la plus tronde na mboka nita babe il faut kuyo moto bako kwa Lumumba bipai biso bozali botele pour la République démocratique du Congo qui la met de l'état lotake tumbakale contre bokele le konde frappé kato la chabienne mama ya bana bitike mama ya bikolo ba mama na biso ana association comité de mama de Viltaneuse o ekamba mibongo na mama Tete Rebecca que Dieu vous bénisse na mama Madeleine Mokambila bango kuna la kati nzamba pambola bilo ba mama nzambe apambola Big Daniel Ngenda apambola mama na Jolina Suisse apambola mana nangana kunya dolanga apambola équipe pour la terre apambola papa Michaela mama Célestine France pourquoi pas le number 1 Juka homme ya océan de la presse congolaise na France nzamba pambola Big Daniel Ngenda apambola équipe pour la terre mana nangana kunya dolanga boza telme belé a chulantela vraiment la France Chilma vena molonga enaye Mireille Mave nzamba pambola bino la mboka ya nga mokonzi mwana mère de Brino maman na Jolina Suisse maman Dolo maman Samuel et la patrouille la mort nous vaincre papa Alfred na maman Clarisse et pourquoi pas la servante de l'Éternel Christian Vilopinga ba pour maintenant ngola no bondia botard de bonheur et émission comme la bilo mamour dangola la mokitene Florence ya Matondo mido tika nzambe sakumuna beno to bundela Congo opo C'est Martin Fayoulou, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayoulou, notre président. Espoir du peuple. Biso, Tolanda seye, to vote seye. Martin Fayoulou,